biso to mona ka papa sango ache signe na bango balobi azande ko na bango wangila mais ndenge ni bango mi ko takena ndeko na bango wangila asala ka signe na stade de Martyrs na ouverture francophonie balobi fuma ke yaza wangila moni hein 6 mai baluka 9 yo bio disque dans en France ba osala banquette wa bo sinaki na France wana Zakari na Vivendi aba sinaki na France so banquette ça la Ferra local, JBA local, Fabrigas à local, Héritier à local, Bangon Nyon soit pas local, Oise quoi local. Manisa qui na classe bien te. Au moins nous tous au moins ne muta maïle mais nous avons maïle té. Oubliez les images d'Emmanuel Macron qui boit des bières à Kinshasa dans la ville de Bandal avec une star locale. Ces images de réseaux sociaux sont les seules images de bain de foule du président français en Afrique. Amemi Macron à Bandal babengena youtubeur artiste local. Mindelo ba na contexte taille. Ils ont permis de permettre. Je soit disons mettre en musique internationale pour dire qu'il fallait négocier après 5 ou 6 ans. Ce qui est bien, banque bazar musique internationale. Ba toi ko sona ba banane. Ba boubat. Bo sona ba bouba, bo sona ba nino, ba zonga pas faire pour aller. Pour faire beta, bon pour faire l'équipe bango. Yebisa ngai ba dimina jibe na mboko. Ba dimina kofi na mboko. Ba dimina wera na mboko yo. So tout ni batu na bango artistes locaux. Yango moni tonga check conseil na bandel ba boko ya. Maka wera na jibe. To la so ke we bandel ya wenge. Ba fini. Yo ka pembet. Nani yango na musique ya Congo aza grand go koma pesa muna bino nzembo yeba. Akoyemba ngona fwa nini? Akoyemba ngona style nini? Akoyemba ngona nini ya za danser. Akena ko papa lu tumba na ndeko na ta sengi ba pesa nzembo. Mais surtout kende boto zang na yebisa ki yo kayembe na zali ko bela. Yo apembe nani yango o abenga ga ye na libane mboka basala futur ya valet. Tanga ba futur ya valet oyo yebi. O eteka musique ya Congo o petit kala. Olivia. Bon Olivia ba loko moni ba Olivia. Ba Olivia ba loko la ba Kotazo. So les États-Unis, n'andinga basi, parce que le côté. Yo apembe. Moi no Joël patient à PNMLS. Afin d'en faire chaque jour, n'a qu'à ça. So meni ba poto poto no ba PNMLS, o yego finga no faire. Joël Show a bien au défendre toujours l'artiste Fali ou pas parce que Yemo be to ra kalata ça la artiste. Ah artiste tu. Yemo go na artiste. Awe mana voix. Yo zo mera ba kisi faut ko biba. Pardon? Yo apembe tout na bato ba komataka awa ba kangaka les pattes ba fundaka e passe artiste moko bana bazaka sima posé wana obike ba artiste tout ba fandaka na sima posé wana de loko boloni en lobiso bobu ki on le soit bino apis bino bo fundi Gauthier mais bozo lela nini Gauthier mutu na bino Gauthier c'est albaka za golo golo moko soko ça déjà na problème tous les golo ba za tout journaliste a passé face bon peut-être que journaliste bon na bien luku ko so ba fanatique nani ya lombo de oh les gars digital ça fanatique nani Ango kutu bakoma ba soit disant mutu maboke le ko mutu alikaso le ngoma mayela na mutu acha na libumu akoma na mutu na bango ba bufono tu basaka ba analyse wana basaka à la tribunal pour on banane ba carrière ba artiste ba manquer sur la musique à Congo. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission par rapport à l'actualité. Nous recevons pour vous Gouv le Gaulois. Avec Gouv le Gaulois, tout sur l'agneau surtout parce qu'il y a un bon a pembe. Et ensemble avec vous, je pense que vous ne serez pas déçus, mais encore une fois, un grand merci à réalisateur Nabiso, vraiment après la main forte, Arnaud Ouazarabon, assistance et à réalisation Nabiso, Tobo Sanité, Anel Kabafosset, Sims et Sele, le directeur technique, et à Congo Mokili, Tobo Sanité.
tous nos partenaires, en commençant par la première partenaire de cette émission. Il y a Aline Wimba on a Paris, il y a Andima vraiment qu'on soutenir l'émission Nabiso, vraiment un grand merci Naé, sans oublier Tatiana Biton OP Andima vraiment les sous depuis Paris, on a qu'on soutenir l'émission Nabiso, sans oublier encore une fois Dr Jackson Lubanga à Paris, Togo Sanarate OP Andima toujours qu'on soutenir l'émission Nabiso. Du côté de Brazzaville, je vois encore une fois Olivier Doumou, sans oublier Honorable Gaëtan Kodia, Augustin Nzambe, Nangamba Brazzaville, bateau tout, préférant qu'on soutenir l'émission Nabiso, Aorakid, Mike Katanga, le gérant, na Hôtel Parius, na Bots, Pachungu, Yapé, Andima, qu'on soutenir l'émission Nabiso. Je pense que Ferregola, Zagi Bongo na Mwanda, Ferregola, après Stagi Bongo na Mwanda, il y avait une production du côté de Mwanda, et puis voilà pourquoi les lots pour faire tomber un peu au solo là et puis on va parler encore ma solo et belé vendre vraiment sur internet pourquoi pas bandego bazako acquiser faire ego la paix azana sima de C à Gauthier CI voilà avec Gouv les Gaulois on va essayer de parler ça aussi tout solo vraiment différentes productions le padre azoko ndeko presté à l'étranger batu balingi ba e bananzala les padres est-ce que les padres aucun netoté. Je pense que na Gouv Torosolania surtout à qui déjà j'ai dit bonjour Gouv les Gaulois. Bonjour bandeko tout ya Congo mokili ba botala ngai na pese mbote na ba bonito batala biso na pese mbote ba Gaulois baza disséminés partout dans le monde ba Gauloises ba gladiateurs ba vraiment la bonne musique conscient na pese bango ba mbote ba congolais ba congolaises ba africains na mikili mosusu pe batala biso to pese bango ba mbote ba bonjour na bango ba bondia ba botarde hello car ndenge ezala na pesi mbote na bato yani kainga mone visible ya na pesi mbote ozotala ngai na pesi mbote na vena ngai Arma centre ville nkoko pe mpaka ya Liège akotala Gouv les Gaulois gloire kabusu nazolelo mabe gloire kabusu na pesi mbote na masa na nga merveille c'est pérez ozotala nga depuis États-Unis na pesi mbote na mama Bibiche na moni na mopanzi ya Belgique ako bosa na tema joli kweta kotala Gouv les Gaulois na pesi mbote na mama Odette mama ministre azo yoka na te okewa pe mama Odette mama ministre na pesi mbote na mama Fanta Fofana mama présidente ya tous les Gaulois et Gauloises na ba gladiateurs na pesi mbote azotala Gouv les Gaulois na pesi mbote batu bozali vraiment ibile venanga ale monde longo barbe blanche na pesi mbote ya loboko mbenga na pesi mbote depuis Londres venanga Silverwich l'homme cheveux blanc pe na pesi mbote na Ichayav 13 étoiles pese langa mbote na ma bijou ntiangani mama bana na pese mbote ba kotala soda mbodi depuis France na pese mbote na venanga Jean-Jacques Doueme pese langa ma Alidi Doueme akotala nga Fania Bati na pese mbote akotala ngai RV na maboko na ye na pese mbote na honorable Willy Shekola alataka costume taille na ye na pese mbote akotala soda ya mbodi na obosa na ngate vena ngai tout ce bumbali soyi na peso mbote okotala Gouv les Gaulois vena ngai Fiston Kenga na peso mbote okotala nga depuis Paris ba mbote bato bozali vraiment et beli bozotala nga kaka ndenge ezala malobezo mboka yo Gouv les Gaulois bon d'abord santé na yo moko et puis santé à le padre semaine bozali bon chargé surtout week-end passé eleki na ndeni santé et puis santé na yo santé à le padre et puis week-end eleki nde merci na nzamba zo pesa biso souffle de vie ya ofele voilà. Déjà merci na Seigneur. Santé kitoko nzamba zo batela. En tout cas, santé dans les bons. Les padres pe nzamba batela bango ndenga kende na bango. Ndenga zo misi bango na kichasa batu tout bazongi kitoko. Na ba communicateur, na ba journaliste ba bimaki. Bango nyoso bazonga ta moto jeune kamazata en tout cas. Merci na Seigneur. En tout cas, santé na nga bien. Santé à les padres pe bien. Santé à jet set. Kitoko. Santé à bagolo ezango kitoko. Bagola lelo baza majorité plurielle ba fanatiko baliki bagola na ebele na moni bangote ba fanatiko baliki bagola na conscience na moni bangote yango to sengi les padres azav nominé na Amérique to voter massivement et ça la bien ko sakana te ndenge to voter ki na Shining faut préciser on peut na award voilà les États-Unis to na Johannesburg au Johannesburg ezaki Shining award mais aux États-Unis nanu ba pesi ba prix te mettre sengi na bagola ba voter massivement de ba voter qui na Shining award ezaki na Afrique du Sud ou en ezali na États-Unis les pas dans ali nominé et que ça là
bien ya kosakana te Gaulois tikelanga charge de défense et sécurité yo loko kosala ezali réabonner na ba plateforme streaming pour que la dynastie ko digital mais toujours bunda CD zala ya volume 1 na volume 2 et na coffret moko mais loko yo ko bunda mingi zona na abonnement to réabonner na ba plateforme streaming pour que la dynastie volume 2 o ezali ekabola bitumba suka na likambo oyo zo ya ko tia musique ya Congo poa ezango ya donc réabonner to zo abonnement na ozana carte master ou visa mais ezala en crédit c'est très simple zo abonnement na yo ko sala bien pour na ko somba les pas de na ba iTunes Deezer na ba Spotify ko sala bien ya ko sakana te. Voilà, mais à quand on rose appelle dynastie bateau belé ba ozela ba pesi biso mo ba couleur mon dirait éviter qu'est-ce qui ne va pas? En fait les pâtes ça produit na maison monene maison Sony Music Entertainment. Oyo produit ça ba grand rôle et pour ba grand artiste le rôle ba Davido ba Burna Boy ba Wizkid ba ça belé ba za kuna. Donc azara na calendrier na ye azara na programme na ye à chaque artiste. Okay. Donc moi je pense en est aussi la tête pour la dynastie volume 2 et là où est bien et où mais là pour musique a fait que ça le rôle à 20. Ko où mais nango ya ngonde ezo ko mama kasi. Donc tout ça la musique le roi a mis linga elikaya te ko bimalelo et linga nango te. Faire ça la ba chef d'œuvre. Tant que ça la ba chef d'œuvre, il faut vraiment zo atana yo ya ko sala yango na lo lenge sengeli. Donc dynastie volume 2 bato déjà bazo ka couleur nango ndenge nini ko sala. Bazo mona bitumba ya mingongo nini ko sala. Déjà comme on a dépliqué à na kati ba yema ndenge nini na faire. Modogo yema na faire ba yema ndenge nini. Vieux mélange. J'ai des tas en denzembo, moko za ya bassiste, moko za ya faire. O ba omona susu ne ba yema na école, ne ba opanza li suna ni ka boronina. Le roi soleil. Ayemina les padres. Imaginez-vous soleil bima na quartier latin. Faire pas que na quartier latin mais faire gola bima na wenge musique à 4x4 international, aina wenge musique à maison mère tant que chef. Bah il va salir les marqués, il va salir ça qui couleur à musique et tout est mokili. Aïe na quartier latin ou aïe qui na colonisé. Mais kindegaga. O mais nabi les pas de temps où il y a quartier latin, il y a pas pour coloniser. Ah, on les a pas coloniser. On a maramnayo. Ça va coloniser, pas besoin banzembo. Et ça opinion na ngai. Voilà. Il faut préciser. Et ça la opinion na nga ba les propos tennis na ngai sonotaire. Préciser rappeler. Yango na loté ça opinion na nga. OK, vas-y. Donc le padre ayaki ko coloniser quartier latin oyo bazwa car ya chef d'orchestre ba pesa faire. Bazou remix à Sissi Sylvie ba pesa faire. Ezara Kofi Lombilezara ya chef d'orchestre. Ya chef. Bon so derrière Kofi ni ko faire pesa chef longo na maboka chef a pesa sous faire. So oza faible de va faire. C'est que bayambi moto za na valeur ko lega yo. Ko faire ya na faire za valeur ajouter na musique ya Congo. Tango ya bagisa implice na musique ya quartier na ba chanter ko ba lekana. Nzembo bana na piano. Asala titre nzembo insecticide pas comprendre que ba musicien musu ba ba faible ba ba ngungi. Obiki na quartier il y a des musiciens au monde que ba ki ba déjà na ba kombo na bango. Yibisanga mutu le roi Savané de Picho. Est-ce que déjà combo Mamalé. Il est où maintenant Savané de Picho? Savané de Picho ça bien. Asala orchestre na yo mona ta betan fit na papa Mbappé musique ya betaka. Nzembo ne beta. Et beta ko ngodi yo boya Savané de Picho. To boy était mais Nzembo asala fit. Papa confort yo boya ye. To boy papa conforter mais musique, faut qu'on se dise la vérité, tout qu'on ça public au bota la bisoté. Je me souviens de ça. Nzembo. Je me souviens tout nga Nzembo soleil ba longo ba sala nini. Soleil wanga, Givan Brown. O tu nga bango. Soleil to mona qui quand même temps à longo quartier la tête to mona moi agressivité mo boy ça là et puis moi genre. Actuellement Savané depuis temps longo agressivité za gité. Ezalaki mais lelo on parle d'aujourd'hui Gouv le Gaulois. Mais viens obimisa album te ko limité te ko obimisa. Abimisa ki ba album. Abimisa moi mais c'est parce que moi je suis journaliste na landela bango tout. Ah voilà opinion na yo hein. Qui est via dans la C. Kasi on a même numéro d'opinion na yo. Bato bota la biso baby que actuellement to ko tia Savané de Pichoté na marambo etali ndule actuellement là. Ah! Asala ba succès to boyité aza bon chanteur mais lelo na bato ba simboka. Bato ba simbimboka. To cha papa to cha Mosapi to cha longola kasi. On a concert en bolo batika go. Ya ka José to sangana. Savané de Pichoté. Tu quand même to continuer. Na on zemelo nzembo. Mosapi mo we sokola kelongite. Aïe. Oui, bien c'est bon. Papa dit ça puis moi que l'unité dans la musique à Congo et bon mais mama kaka et pas battu l'unité. Tant que le bagage fait dans mes charge musique à Congo boy on prend boy au deuxième monte. Mais à Savané au boy le biga ça na C. Dans les longs muta musique à Congo biga ça fait. Yo comme tout na suba question. Mais quand on a patrimoine immatériel il est-ce que biga fait dans la charge. To yebi que écoute ça kuna. Zaki rumba batu nyonso. Mais sauf que c'est cotaté. Pour les rumba té. Toko c'est cotaté. Mais toko ces albums. Et style on a bayaka na ngwa ni cotaté.
Déjà ba beta pe rumba na te ba beta rumba te bango ba falsifier rumba ba déjà na tricherie ba na autotune. Et quand on ndeni sika bato ba marquer ils ont musique à Congo rien que na voix na talent na bango za na talent. Ndeni yo côté bato ba za na talent. Mais on reconnaître. Non non on reconnaître. Akena ko papa le tout mal na ndeko na ta sengi ba pesa nzembo. Mais surtout kende boto zang na yebisa ki yo kayembe na zali ko bela. Yo apembe ah mon tiko to banaki bien mo mais ma sans interdit. Non mais ça c'est. Yo ka siko pembe. Nazo yo ka yo. Nani ngona musique ya Congo aza grand ko koma pesa muna bino nzembo ayeba. Akoyemba ngona voix nini? Akoyemba ngona style nini? Akoyemba ngona nini ya za danser. Bakoyi ko koma ba dance, bakoyi ko pesa ye, akoyi ko bina ndenga bidaka. C'est bon. Mais ko yemba. Yo mona le pas de featuring na Doudou Kopa. Oh yeah. Doudou Kopa. Grand chanteur ya Congo ya Ngambogo na de pese ba mbote de l'été sacré. Mais na lobby l'artiste oyo boya kanobi ke ezana ba artiste o ba libanda ya mboka ba benga. Nani yango o abenga ga ye na libanda ya mboka basala featuring ya Valé. Tanga ba featuring ya Valé oyo yebi. O teka musique ya Congo o petit kala na ba featuring za ba chef d'œuvre. Tanga Naza, K-Black, Ayana. On a tout faux chanteur, faux chanteuse. Olivia. Azarne non figurant. Olivia. Azalaka figurant na figurante na nzembo ya nani ya 50 Cent. Abeta nzembo na malonga. Ba Olivia ba loko moni ba Olivia. Ba Olivia ba loko la ba Kotazo so ya États-Unis na ndenga basi. Ase loko te. Akenda. Yo apembe. Olivia Kotazo. Nzembo ngenda. Batavana ba Junit na ba ngote atabana Junit nze moni na Oliver malunga yo ebeta na ta Junit bimisa oh ma ebanga eto mola pop américain to hip hop américain bimisa wana ba figurant so ninga na yelo ka to so petit moko kaka Alpha Blondy ekena musika te nze monge beta eteka kudu na yeba ke ba imana yomto inaperçu. Ah, tu as interview na TV5 sur la France 24 inaperçu. Bouf. Asa biloko mayo to yo apembe. Ozarana problème na l'artiste ou ozarana problème na anti-valeur ya matière à musique. Pour mes amis, na ozarana problème na bato bazala ba anti-valeur na monde de musique ya Congo. Bato ba ina tricher na musique ya Congo. Yoka bato ba luka ko tricher, bato bazala bango forte ba luka ba diminuer bato ba marka ils sont en musique ya Congo, ba bimisa ba viande luka baza faible ndé bango baza fort. Yebisa ngai ba diminuer jibe na mboko. Ba dimina kofi na mboko. Ba dimina wera na mboko yo. So tout ni batu na bango artistes locaux. Déjà mon temps ça là, obi déjà Manix kota la boye. On comprend les gars, on dirait obi tebele baloba elo moko eh. Ogozala gradué musée intellectuel terre. Vous êtes intelligent terre. Ouais. Ba tebele tout le monde bango pe awa o mona ma gradué licencié mazama yele terre. Et ça c'est quoi le roi Manix. A une différence internationale na localité. Musique locale ça monto azaka ko évoluer na Congo bimate. O pe musique na traverser ba frontière mboka te. Fait que tant qu'on est à la Sofitel hôtel, et c'est ça la Congolais, ils ont Ivoiriens, les Camerounais. Tant qu'on est dans Cameroun, Batel Bosso va côté banane. Ce sont des Camerounais. Mélangés, tant que bébé dans Centrafrique. Centrafricain, Bazalaka, Congolais, Bazalaka, tant que bébé dans Angola, et ça la carte est Congolais. Tout le monde a Angola, Brazzaville, pour Babi, Batamangala, Bazalaka. Tant que fait la bête en Tchad, tant que bête en Guinée, ils sont Congolais. C'est pas une Guinée plus bino. Batang na biso concert nini ya mutu na bango o ya beta mindele na mindele. Abeta stade de Marseille. Mindele na mindele. Abeta stade de Marseille. Abeta stade ya Guinée. Ça le nini? Un festival. Des festival de stade Guinée. Festival. Ba kango pa na ba commenter ça festival. Diamond muta betango. Biso beto betango déjà. To kokota ngo. Muni côté ba mi amna confusion. Ba mi amna lokuta. Baso ko sabi. Mais ba la tibino casquette ya. Eza casquette privé na. Bon ba beta ba concert privé te. Bon ba ke beta ba finga innocent muta ba festival. Mais bon ba ke beta na ba festival. Calendrier ya ba festival. Ba ina festival a manga. Na ka chola côté ba chola. Ba ke beta na Guinée. Eza ba concert, tout ça ba festival. Tant que na concert muna bango déjà beta monika ba français ba Guinée ba beta. Ba beta na communauté africaine. Ndenge mona ba ninga ne ba évoluer na Kinshasa ne ba évoluer na Congo ba beta na communauté africaine au mona rare ba mindele bazala. Tant que nga les gens beta na Amérique ba minka ba américain ba kota. Ils ba congolais. Na Canada o akimaka conseil. O se comporter quoi diva. Ils ba canadien. Et ba congolais communauté africaine. Je soit disons beta musique internationale pour dire que il fallait négocier après 5 à 6 ans.
soki bango mamba yebi banque bazala ministère international bato bakosona bango eza banani babuba te bosona babuba bosona banino bazonga pas faire quoi pour faire beta bon pour faire l'équipe bango et ça complexe d'infériorité na complexe ya mentalité manisa kena classe bien te au moins mutu so au moins ne muta mayele menzo kazani mayele te mamba zolo bato zo comprendre était des coq à l'âne akoma même go azo kita même ina confiance lo mide ndombolo beta na wenge meta confiance une ndombolo boy mambo sala misela bango les gars na quartier to benga on quartier international si vous m'avez alors papa il bazan mission local abeta fitu na Peter Gabriel abeta na Madison Square Garden cette ville na Japon papa il bakufi yogane va chaîne internationale et diffuser matanga papa wemba on a beaucoup de concert abeta ga amemi mako na banda ba benga nani youtubeur artiste local mindelo ba na contexte na ça permet ouais bah français et bah français ezalaka kasi bilongo bango bavia kuna bavia bango soko bango bazongisi yo disque d'or en France babite ya kuna zonga na mboka na local donc yo aki bazongisi yo obide code ring ezala OK bo ezongisi yo entre temps babengi chef na yo patron na yo nous batombolo artiste local pa Manix asangisi na ba grand na ye ache papa na yo Ranson vient na ye oye marambo e banda ngo banda marambo to sido mais on reconnaît quand même artiste na so ba ça mayele te na tout nous reconnaître quand même artiste na biso ba locaux ba ça ba ministère international pour musique na bango traverser ba frontière à Congo OK ba ça ba musicien international muta zo kumisa na so beti na iTunes album ba bimisa ezalate na top 100 so beti na otoke na Amazon ba bimisa album na bango ba so mbagete soit des international soit des ba yoka kai kuna il faut se rabiso ba biloko na ba mona na ba semaine to na ba inane aza consommer te mais bato bo finga ba local baza consommer na ba plateforme digitale so ba nani nde baza suba nani ba leki dina sa feri ti lelo na Amazon te kama ti lelo na iTunes ezali mais bango ba so mbara bango te so international ngo ya dine voilà festival à Guinée tangela nga concert ni ba beta na stade moko kele o ezana na Afrique ba te payant ba pe na image ezaka ba festival ba da concert te ba beta na stade moko payant ba koti o ba ta mangala te dimisa Abidjan déjà conseil vous marti ba yana ngota Abidjan wana Abidjan ba être en stade ni ba beta la festival ka chola ba beta na stade na stade nini o ya Abidjan ba Arafat yeba sana be Arafat eza matanga eza matanga stade nini on ba beta so que ça ba festival te Brazzaville ba beta na stade ni Masamba Deba vidéo que tu as raté ba salampiaka vidéo ezali to mona ba vidéo ba longola to longola Brazza ba bito longola Brazza na Angola po bata mangala bazala na Angola ba beta boto mso beta na Tchad des Arini tato beta stade mo na Zambia to na Kenya des Arani ba danger te ba il rabino trafic ba il rabino influence médiatique na ninga mabe mais baza forte so biso to bi côté to télémi ya mo ninga na bundisa ba anti valer bato ba linga ko ya ko diminuer bato ba maka so musique ya Congo yebisa mutu le roi de la forêt mboka nina ngwa kinga sala play abuka ba mingi na bangola bato ba daya on a qui nous de badaya yebisanga ibo kitisa le roi de la forêt on orchestre na zaki na bato lokwa ba JDT azana bato lokwa ba babi ndombi azana bato lokwa ba seleo après ndombo sala ko imbiko ba papi kakol ana bato lokwa sepondo le drummer le sepondo na yibite so waza to sur la pembe na orchestre wera fera exista ki kuna chef d'orchestre voilà le fait que patrimoine au capital de la musique congolaise so boninga bo bimisa wera ndika ze lokote mutu na bino kuta loba yemo na kopia nde wenge yango moni tonga check concert na bandal ba boko ya maka wera na jibe to la so ke we bandal ya wenge ba fini yo ka pembet ba men ba tu orgueil impolitesse ba deki respect le impoli na ba yaya yo biteka bango ba tant ba beti marti ba bima ba leki ba tu de wendo tina kilelo le ki bango l'orgueil est la seule force de l'imbécilité so ça trop orgueil o kita nzambi nzamba ba kalinga ba humble po tombola yo. Comment fais-tu mon au comité, nous avons voulu commis au moment où tu vas comment bazali. Au moment où tu vas comment bazali. Il y a un moment où on a un tel anti-valère. Si on va recruter un bateau, on va appuyer anti-valère, on va Manix. Manix déjà la tête n'est pas vide. On comprend que Moutalba Marambo, ça ne tient même pas debout. Surtout international des années, il y a un tâtonné, azo ébatté, oh il azo migré vers international, a migré dans l'île. Musique à Congo est migré à Ngomoko. Bato ba beta na table ronde on ba mission local pour nzembo ya table ronde beta na ba fête indépendance belé à ba pays ya mokili mais l'artiste fallait si ba okende pe ba lo ba table ya mission local tout ça aw
Tu te refais d'abord ma dilou ministère local. Luambo ministère local. Carlito ministère local. Et comment qu'il ndoki? Et comment qu'il ndoki? Avant il y a bisa ngana nga beta festival mindele na mindele. À part venir na biso Luambo. Na Hollande, na anenini. Tazo manje ma ki Congo ki ma ki nsanga mele mama ko. Tout tika ba jego. Tabule alonga ke nozo trophée na Kiba. Webi ke ba Kiba ba rabe na rumba kiben. Mais ki zo ke nozo rumba, ke nozo trophée kuna ya rumba. Ba bene seni. Non, beta na Kiba si je me trompe pas. Biso to salande ba clip na Kiba. Ba clip na Kiba, OK. Biso beta na Russie na Yota. Après tabule za rafir. OK. Donc par binôme ta beta sur concert na Russie, ça te bon na Maroc, to beta na beta na Maroc. Faire ça trophée na canal do ya meilleur artiste tout entier. Bana ba longola ngote. Bilo a faire bilo on surtout faire ça ba longola té. Mais au bon ba ça to longola ngo facile. Faire organiser ba tout trophée pour un chant jugement. Donc dans une tininga, ya robinat. Mais ba toi réclamer couvre le golo album na bino premier volume de Simbate. Sur Simba to ba batanga la biso. Sur Simbate, là. 4 chansons au Simba. Na 4 chansons 4 chansons au Simba. 4 dans l'album Dynasty Vol 1. Donc on a plus de 4. Toi on nzemlo ngamba ngwanti lobeza la kapona marathon te. Peut-être ça pour banga to peazo ki mamina salio pa marathon. Maman Denise nya kero ye. Tu sais écouter mes fêtes maman Denise na papa Fatima babini 4 roses. Nga Zambe moto yebi. Si on a quel isusu. Mvulo yo. Soki na ngbango te na kokota danzela pour pousser. Mvulo yo. Ba ba vida kala. Donc 4 chansons. Quel isusu. Mais qu'est-ce qu'on Nzembo? On n'a pas les mêmes niveaux. En fait, dynastie, les pas de la couleur à musique est tout anaté. Mais bino wanda robo ya ba couleur wana. Couleur nini to boy, tant bino baba faire ça. Genre ya musique. Yo somo na la fan na bika faire ça la feature. Tant bino baba faire ça feature faire robeta genre du Lukopa. Tant bino baba faire ça featuring on va bando s'attendre yango na te. Bon Lukopa kongola ah. Échange qui tire le bando ligne ezaki ba que non. Aujourd'hui Naza na genre musique ba français ba Naza ba tu musu ba zanga ba complexé ya ba Naza so ba sala ba feature ba Naza protela ba nini eteka bango ti bango ba kanga ba photo kutula ba puisque ba sala feature ba Nigeria eteka bango mais biso to beta kelebe a wana Jay Martin na Nigeria bo biso to teka nani to teka nani ode tu cheze eteki petrol eteki na musique ya Congo featuring etikala featuring pour Baba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ba featuring ya mboka na yo eloko nini yo pesa. To zukaka wenza minzemba ko chanter na animateur. Et beta to beta na baba. Al Pacino. Al Pacino luwaka. Yo kanga mawandenge na kolela ka. Ba ba na bendo kindapo. Tanto yima na Al Pacino baba ko luka bendo so ni kindapo. Inaperçu. Bakani ba photo ba Nigeria ba sala feature na Nigeria ta beta pe na Nigeria te biso to beta deux concerts na Nigeria devant monsieur Dangote milliardaire africain ba mona yi ba ila rabino ba trafic d'influence na ninga fo c'est comme ça qui pembe et suit aba de Gauthier bozo lobate bolie Gauthier to kanga na justice bozo so bolie ya ami ya se ya Bibian to rien à compte à Gauthier wana o bazo accuser l'artiste je sais l'artiste Ferrego la azabongo na sima ya patrimoine baza sima Gauthier et puis Gouvle Gola lo bana émission na ngaro appuyer Gauthier sei ako assister to moni trésor congolo na asala ki pe sortie médiatique o aza ko appuyer toujours appuyer ki toujours Gauthier sei to tout na ba to ba komataka awa bakangaka le pas de bafundaka e pas artiste moko bana bazaka sima posé wana apaka artiste na mokote obi ke ba artiste tout bafandaka na sima posé wana mona no finga fera ke na poto Gloria tango finga feri fanatique muta funda ye mais ba journaliste nini bazaka sima na ye de loko boloni en lobiso bobuki on le swabino apis bino mo fundi Gauthier mais bozo lela nini mais pourquoi vous faire échanger quand ngelo le kelinga yi do ça tout affaire ba kotaka to kufeli gi bango tu ba yo kota makamna biso itala bango biso bango so ba leto Gauthier mutu na bino Gauthier c'est albaka za golo Golo moko soko ça déjà na problème tous les golo baza tout journaliste a passé face bon peut-être que journaliste bon na bien lukuku so baza fanatique nani ya Luambo te oh mana oyamba ta boulay na peso yo apembe o les gana digital ça fanatique nani
Non, Nati le Gola fanatique, un journaliste. Alors, si tu as côté la batou. Si tu as côté la batou. Les médias est banni. Ngana zana. Si bango kutu comment na soit disant mutu maboke le kwa mutu alika so le ngana na mutu acha na libumu. Akoma na mutu na bango. Ba bouffon tout basaka ba analyse wana. Basaka à la tribunal pour la union banane. Ba carrière ba artiste ba manka sur musique à Congo. So ki to yaka to beta nzete tellement ifungwa. Mais ti le tribunal ngeza. Ça ko panzango. Dabilo ko ba lona ki lobi so ba buki on le souhaiter. Ce que la majorité bato kangaka maniqué bana ba BBC moni et l'équipe même mata inani bana ba BBC bana ba koteli a plus bino bo fundi gotier bozo bangani ngelo bozo lekela nga yango wana bino bo bike bona ba preuve na bino po mutu akena ko funda seka sana na raison ne ba congolais ba kanisa so ke ko funda oza na raison ke ba mutu ko funda ko za pe na raison po yo ko funda nzo ko mutambu no mo kangi eza mutambu mo kangi bango eza bête eza ki débat contradictoire Manix a tenu ba propos yamabe ya ba a diffamant contre Ferry abenga Ferry ma était nana kamisa Manix basaka ba mission butu na moyi batanga ga Ferry moi no Joël patient à PNMLS afinga fait chaque jour na kamisa yi so meni ba potopoto no ba PNMLS oye ko finga no Ferry wana poma kabelo ocha no mesh ko kuma mesh sangita Yoso mona golo za che sangita na mutu banga na bakabelo afinga nga mukuse metala za lwa katikata litungu la bandondo za mabe ta la forme na Joël Show a bien au défendre toujours l'artiste fallait ou pas parce que yemo be to ra kalata za la artiste artiste yemo go na artiste awi mana voix yoso mera bakisi fwe ko beba pardon yo apembe ngamu ko msuna hotel ma ibayim na kiye yo apembe batembele bafinga le pas de wana bana po ma santé imsa lo mutu lo wa velo mbola ana po ma miku na po ma mukongo zoe ça ni miso inédita telema o pese bonga o soit disant za ramvulusi atambola na kombo na poto ndita sala ngungia za na poto et ça c'est ba kokwa kala yo ye ona kombo soit disant vulusi tondisa municipal o ko tondisa municipal mutu na bino akena ko tiesa suka tidiki falo so kombo betela libandi pa suka bimat suko bete kombo na libandi te suka bimat na tiesa na tieki ndeni na esa ko to sa no miso bakanga nwani ngondo bendi sinio abenda ils a pembe Gouvre le Gaulois to kota koto na te mingi bato ba otala biso ba ebi bino bona sima dossier ya Gauthier muta na sima dossier ya Gauthier c'est yemo na ba avocat na ye non et puis comment sango ndeko sango oyo aza ko lingaka ko kundo la vérité to moni maniqué abimi attaquer ko finga ba insulte soit disons bino pe besoin appuyer ndeko sango parce que ndeko sango abimi ça ba moyen na sima eloko wana fouti ba billet aussi logement na yo nourrir Gauthier c'est y compris tout ya bateau ba voyager on a pas luka ba information on a cause na sima na ba ça là on peut pas bénéficier na ba te ba ça on a pas bénéficier na olobi question on ngapena limbolela yo ba ka sa maquette wapo na Centrafrique ba foka ba longi wote ba na Centrafrique yo bio disque dans na France ba ça maquette wapo bo sinaki na France wana Zakari na Vivendi ba sinaki na France so maquette ça la France basali mabe donc on appuyer ndeko sango na ba démarche on a tanga kenda ko sala enquête pour la politique bon appuyer rayer et comme il dans musique bon yo ka ma pour nini na ça appuyer papa sango en plus biso to mona ka papa sango a signe na bango ba lobi aza ndeko na bango wangila mais ndenge nini bango miko takena ndeko na bango wangila asala ka signe na stade de Martyrs na ouverture francophonie ba lobi maka ya aza wangila moni hein 6 mai baluka 9 Gouvre le Gaulois 6 mai baluka 9 donc Gouvre le Gaulois appuie papa sango na ça ko appuyer vérité photo kende ko ta pembe na ça ko appuyer sembo soki bango ba yebike ba ko gagner c'était simple bakena c'est ça qui pas que ça bo semba ici bango na loi c'est ça nde bazaki na débat na plateau bino bo senga droit de réponse mais ali kamo porter moto plainte to ya wa interviewer ali gana bemi sote te ezala ki débat contradictoire bon ça qui peut na moto zo défendre bino mais ça qui fait faible OK bango ba boy ne mo ba ke ko funda so ko funda na bango za ki système ke tango gotsa ko ya ba mape ba kene mamongo boloko ba bo soni ke gote bien entouré a moto déjà fandi sa côté juridique ana ba avocat ya talo ya mbinga ba samba baso tala baso banga na ba avocat ko bam so ba monika ba belonga ba avocat o ba avocat ba sama makasi ba avocat ba sama makasi ba organi
bokene ko funda mais avocat l'autre avocat moi azali na ngambu na bango avocat ata client mutu nyoso mbongo na yo e sala ke avocat azala ay ko sambeli na yo gote se yone za ba avocat na ye ça fait 5 ans sikoyo ya biso ni na kati donc na ba avocat ba ko ngolo bo Congolo trésor Congolo la connaissance mais connaissance gouv na ebité soto ke na ba anglais connaissance na mamoko ya bo il faut bima mbala moko ay ko tcha neko ya ye golwa pour kalana ba ebaka ngote to ebaka ngote ka lelo nde te ba fundi pe ka lelo nde bo ba fundi kala te lelo nde bonne ba ba bi ngala ba camarade na ngai so ba moni bango nde ba ba automoni bi ka lelo te na ba camarade na ngai déjà mais na kala bona TVT alors ba joso ba ko mona ngano ba botambo na to mbona to sala ke siga moko to fanda ka to staffa ndako kama mais to sala déjà eli ko loba te ke so bomoni mutu ko soutenir mutu na tango apasi nda ye kaka lelo te bazala ka déjà bo yo sko eloni na za ko attirer soutenir mingi goté pas ça ko ta vérité le wa ngane na za pembe ça ko ta vérité en plus Gotia ça na soutien kaka ya ba golo te Gotia ça na soutien ya ba fanatique ya ba orchestre ebele o ba manka bango na orchestre wana ba manka bango e pa ya batu ya orchestre wana on dit comme il seul contre tous et ça seul contre tous ou bien les pas comment faire les lobby no bon na seul contre tous on dit comment faire comme bibi ça c'était dans ça nan tozo bele la kutu ngayo ana comment ba hôtel biso te qui est derrière toi toi bisi bango ta ba ko ya mela mopaya soki ba chango singa te ye baba lingi mopaya ali ya mbundu ya mpamba ye rigongo bila ba beta biso ka kara to li bango na zizel zinda zala nanu duse wana kara kaka to bunda na ba gulo bongo lelo batikali bango mo ba lela te bimisa fox na yo ne pas da créer ba gulo na fox na ye moko ala saka mo bali tout le monde sur stade Tegolo na c'est donc les pas de babana ko luka uta ba mambati banda kala longwa maison mais parce les marques la pandi les marqués parce que mutu ba PC school na buluka les pas de ba mambati ba ba reculer premier sur ta côte contre la musique à Congo na quartier latin to argent sans interdit to buaka biberon to longwe quartier latin elenga kolobana yo elatin zoto wana ya sali chemin courbe ba PC quartier latin mon bumba mais avant on a confié à big abima na bandal telle ingratitude impoli mais boyaka na impolitesse dans d'autres affaires moi on va la bataille lobaranité humble maîtrise à vie mentalement ça fort babana ko finir bana 2004 tilelo aloba elote mais tala kaka ba simbe comme ke mutema bana basi ya plastique na bo funda gotier maîtrise on a fait rigoler les aradi à quoi maîtrise à faire rigoler les aradi à quoi mobalite mobali bon moi c'est la maîtrise basi la maîtrise moi te basoli ça pas pamba basi biso mo to bi que to sona na bana basi bino bo akizara côté kuna ba momi mais ba akizara pe côté na bino basuki ngo nini ko bina la bango ba ebisaka biso ko na bino e ko bina na bino so che mo je bina ko pas to benna ko vema na beto ngobo voilà siko ba bendo ni amali biso bibali to yaki na bango sikoyo azuwa ka sere serege na babi yango na lisusu ba to la kisi misala kuna na bien Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était la Gouv, le Gaulois, Pembe na Pembe. Il y a moins de légumes. Mais on fait rapidement. Jésus, la prise de Bozo Fingana, les gars, c'est vrai que on dit ma part artiste en côté. Ah, nabi, nabo pikili comme ibali barana, on va en souter. Ah, on va pas tout son Pembe, on va pas tout on a côté on a ngako ta vie privée ba tuté a oza basi ya nani atape mo sangwa yi o sala nini po yo mo ko ma vie ba so ina ocha sujo salisi na Turquie bino mo na bana ta ba mbatolo mi balite basi pour preuve babali na biso to na de côté to bala to sala Congo na biso mo bala na États-Unis abala vraiment to moni arc ni bala après to fana to moni ba ko mela masanga libala ya français na bandal na quoi ça kana a soutenir bandal a plus to so benga bana bandala ko ta makilili sko mbala boni ba ko benga bango ba se meki ko kisa Congo soni to so bana bala
Tu te commences à Montréal, tu es Bali. Il y aura Pembe. On va que monsieur Silite. Merci. Ton combination Nasuka, c'était la Gouffle Gaulois. Gouffle Gaulois. Concert au monde des gars, il y a la trading. Faut voir, il y a la trading. Il y a la trading. Bah, tu vas avoir un monde, mais ça, il faut faire ça l'idée. Ah, tu es bâton, ça t'est. Mais pour tout, ça faut ça. On le banni par là. Bah, tu vas avoir un monde, na yala. Bâton, ça t'est. Nathalie image, j'ai fait réguler dans le monde. Nathalie image, parce que nga la pembe pega netio. Nathalie image hérité Watanabe. Félicitations, Naï. Ça va? Félicitations. Il me donne une image. Dans la qualité. Mais par rapport à plein, on dit il y a ça plein collègues. Ah ça y est plein. Collègues biso. Ils opinions na yo. Les opinions n'ont raté. Tout le monde y a un bon la vidéo. Il y a gros appel collègues filles. Tout c'est comme ça. Il y a un bon moment on va jouer tout le monde. Hein? Hein? Le gola. On est non pas tout le monde là. Encore dans la gêne à côté. Na opesa ba de crédibilité pour comprendre que ba barana pour ça ba kota na kili na le padre pour ça la bango na tanga lo na tena biso bete na ya la trading les gars qui bien au sagala en tout cas merci na ba gaulois plus 243 89 54 36 918 aujourd'hui soda ya mbodi ça qui défense et sécurité aki na tembe asuki obe na tembe na pesi mbote na tout ça bumba lisoni moté malade Genève na lele na pesi mbote ko tala ngai na pesi mbote kaka ndengeza o ki douleur peda kufa ezala ki javel dake na balusi bango na pema malade molimo na yo et pema en 2 ans de merci. Voilà, c'était la Gouffle Gaulois soda yambodi autrement dit very donc yé côté pembe surtout na posa nango to yara nanzela nae. Voilà, c'était la Gouffle Gaulois pembe na pembe. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili, Arnaud Oazaï bon assistance. Il y a émission Nabino sans oublier là-bas tout bah c'est pour la émission Nabino, Blaise Mounouana, sans oublier Blaise Mounouana encore une fois, la bossalité Andy Moquet, les mignons de Dublin. Andy Moquet, le mignon de Dublin, la bossalité Djika Payata, la Bisso, sans oublier. Il y a Lynn Mwimba, la première partenaire de cette émission, Tatiana Bitono, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Ritz du côté de moi dans la bossalité, en tout cas Bosé Belé, Tatiana Bito la bossalité, Olivier Doumou, donc à toute l'équipe, Nani, Ketia Bams, tout bossalité vraiment, Bandero tout va soutenir l'émission Nabino, donc fait de l'eau quoi l'industriel, tout bossalité pété, je vous aime tous, en tout cas, d'ici là portez-vous bien, bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré
ce bâtiment qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.